ba Champs-Élysées ba Petit Jos zo comme azana kulutu na bango na musique et puis aza kulutu na bango na âge et ndenga ba respect ba culture jamais na voyage mo quelconque jo saboti kala pour ba ndeko na ba voyager vous comprenez et donc ils a déjà touché ba simbisi bango et je sais que tu peux aussi passer avant d'abîmer grand esprit grand noko grand mayas ce qui prouve déjà que maman Milia a aucun déna je sais que tu peux Zénith de Paris vous comprenez talasco chance to avantage je sais gazui akutane na maman boy o esali ke abimisi tanga na ye oyeba na ye ko boaka oyeba na ye musique Adidas Arena ngo déjà comme chez annulé vous comprenez comme chez babaki concert ezali le bêta concert balobaki ezali so annulé te bazong ça kozong ça concert ou pas na pena précision te mais nga na yebi ke ngai na mayele na ngai na yebi ke concert fait annulé parce que Adidas Arena c'est une salle mythique déjà et munele na salle mythique na ye soit au petit ça yo concert ou événement moeza pour à l'annuler te pour à la confirmer il faut au les cas 50% y a vente à billets déjà pour concert na septembre à maintenir vous comprenez mais si je me trompe pas jusqu'à présent pour nous ton abso wazé quoi pendant 6% y a vente à billets mundela yebine kage concert en eza na ngote bozata moi si visa au beta tour comprendre ba ke ba moni na bango pas Adidas Arena et tout voilà mais eza na ngope mon message na ve na biso yebit ya message bongo auta beta so stade de martyrs bato bazala na bango te abeti na ye kaka abi arrière ko pesa ba spectacle donc na mwanda mwa bato ya kuta na bango na Adidas Arena soki ya concert eza a pesa bango ka spectacle na message au pesa et ngana olinga concurrence na bango za loyal parce qu'ils ont déjà loyal vous comprenez et ça la paie bien que moni koto Moïse Mbi abeti koto mai kalamba abeti ba koma lora fali na fere ya musique nzambe vous comprenez ndeto mon appelle le lobo be kama teda tikoto yo bina fila teda tikoto au moins maman de kenara donc Maestro Fabregas a été Casino de Paris. What a peine d'abord à Oluka date. What a déjà le 18 le 18 na Salon Congo, na Grand Hôtel le 8 voilà le 8 juin ouais. Wana exact date na ça ça. Yo bi déjà what a rappelé mutatembe. Wana mutatembe. Papa, tolo ba mamuna bosolo. Ça date so to lobela ya libanda. Eza bon, peu importe libanda, mais c'est dans la salle mythique. Suko ndeti soyi tozwi presque l'album ya ba grand frère nyonso tu ya musique ba icône ya musique na biso ba album na bango mingi ezo simba lisusu te ndenge ezalaki liboso so tozwi Koffi Olomide aute kobimisawa mais suite eza te tozwi Jibe Mpiana bande de match auto bimawa suite eza te tozwi lisusu awa wera eli biso lisusu vuya ya moroto vuya déjà ya moroto donc abeta to éviter est-ce que album ya Weransone ko simba pour auta ipe ko rater awa mais to éviter est-ce que ko simba. Bonjour et bonsoir chers internet partout dans le monde. Bozolanda biso ça dépend de l'air ya mutu na mutu nenga ozule la émission na air na ye ba mbote na ye vraiment place nyo surtout azali ba ndimi nyo surtout ya lingumba ya koba please na lela bino fort ngai na lela bino tozana bino ça fait déjà des années tozala kaka na bino donc bino nyonso to en tout cas ba mbote na bino ba mbote vraiment donc ceux qui tozozala kaka parce que ba soutien na bino nde ezosala ke tozala na ba encouragement na bino ezosenga kaka tozala po tosala bino biloko ya bien biloko ya kitoko pe lengi et merci vraiment à Fabrice Ngoma depuis États-Unis ne tombera jamais donc babi yeso ko bosani ndeti mwa ko ya lokwa ndeti muto bosani ko mela mai gorge ne kozana na kimia te et merci aussi à Rit Mutombo depuis France moi si ya kitoko pe taille Rit Mutombo bazara mingi te quoi et merci à Trésor moto babi que ceux qui tozo recevoir ba trop bende na Congo to na Afrique grâce à ba Trésor wana po baza ba mettre oyo ba sali yango na niveau ya France pour que talakaka quoi ba trop bende wana tozo mona oyo la police ezo zala nango donc ba grâce à ba Trésor Mutombo
Donc il y a eu Angouana vraiment et merci vraiment à Maobi Yaouli Moucheni. Ah, tozangi mai, tozangi bilei. Tozangi courant, le kolaba nyangana kata Yaouli Moucheni. En tout cas, tozozela biso ozangi biloko wana nyonso kaka. Toyebi ke to recevoir on pas Yaouli mais Yaouli ka bakara mais ça na ngelo moko te. Toyebi ke bientôt moi appelle au kota to sepela quoi. Et merci aussi à Yannick Kinia. Na pesa ayoka ba merci na mona kaka ko mona moko seleka nenga zo rouler moko zo talaka bo je sais que tu peux nenga zo vimba donc yango wana kaka Yannick Kinia des boss des boss oyo akangi ba boss nyonso ya mikem ki atie bon na poche Yannick Kinia. Donc tozo zelaka bientôt retour na yo. Tebi mambo kozala bien vraiment lelo to recevoir invité na bino bolingaka trop obo yebi déjà ndenge a développer ka nenga lobaka nenga zalelaka na ba humble na mambo na nyo surtout obo yebi lelo to na ye na tendance ya forme mususu bozo na tendance obo yebi la ki était pona lelo en tout cas bozo na ba tendance wana te lelo aye na tendance mususu lelo to recevoir RAF 4 RAF 4 babi eza camion e dinarate na zelo wana kutu biso nyonso to tambola na mituka to déjà RAF 4 eza caro e dinarate donc 4x4 eza camion mo e dinara na passe ya lo RAF 4 bonjour. Ouais, bonjour grand prêtre Martin et bonjour bonsoir na internaute tout ba Olanda biso ba abonné à Koba Plus et yo ebika comme tout le monde na ngonga oyo a jouer la émission na ye. Et na profité na ebsabino nga bino pe RAF 4 Tulunga nga yo bien sûr que oui lelo na na casquette mususu na casquette ya porter parole à Bekamte lelo a changé forme. Ah ouais lelo na ebno ça analyse to lobela parce que savez la musique congolaise est trop vaste. La musique congolaise est trop vaste et puis nous avons des artistes, nous avons des dates au photo lobela et nous avons des analyses au photo sala. Sinon les lots na casquette mususu ndenge na lobela bo comprendre ka non na casquette mususu. Et quant à moi j'approfiterai déjà aussi de remercier les boss Tarmac le banquier. Les boss Tarmac le banquier, l'ennemi de la pauvreté. Lui il est beau, il a l'argent et puis il est intelligent, le numéro 1 de la fondation. Kitambo Bomoko, le boss. Boss Karaf Italiak, boss Karaf. Tout le monde a nos Raf boss. Biso peto lobela pour na fondation boss. Tant au salama moi minene, oyo sepeli sa même na nzambe na likolo. En tout cas, tika to comme ces informations tina na suka boss. Donc ya yo pe ya ngape na profiter ka pe ombote. Tarmac les banquiers. Tembela na ekomi boss ayoki et aoye bandeni ya osala pona yo et na profité pe na pesa mbote na Dadi Mavungule depuis Paris on Château Rouge Dadi Mavungule ba big salutation na et puis na pesi ba bon week-end et ba bon rétablissement na frère na ngai Autiobela Makasi Telostar tonton Pizza ba bébé et puis courage à toi na yebi ke ozana pasi ote ko bungisa grand-mère ba sincère condoléances na yo mon ami Telostar. Merci. Ouais, RAF 4, le lot to fongola déjà page na biso to kota déjà na masolo yo yebi déjà ningi to kenda nango déjà na monde musical na biso makambo yo passer na musique congolaise toni to démarrer eza toza na ba faire na minute affaire Tchadat. Presque ba musicien mingi batie déjà ba date to moni Félix Azeko achaki date to mona ki Bekama achaki date to moni Peli Susu Fabregas Maestro achaki date to moni Héritier Watanabe ahuti ko cha date to moni lisusu bientôt Maman Mbiliabel azo cha alobi ya ko cha date mon côté mais azana acha ba date Maman Mbiliabel azo cha ba date bientôt et lelo to yo mona lisusu bina filé atie lisusu date donc na affaire tia ba date wana nan na yo nan ozo mona ba musicien faso ba bandix ko marcheler et ça ndenge nini nan et affaire wana ya tia date et la facilité na bi kam tay ki na ngora ki venjora na profiter na PCP ba mbote Venjora mtaï qui nango monitant à l'obéi yango et le roi moi aventure mon boy ah ouais albay le roi moi aventure mais sinon et puis kaye pe batu et puis kaye moi batu yo ebikaka
déjà du fait qu'il y a un warrior tu vas comprendre que le 8 ça date c'est que à l'obé on a bagoloa donc à l'obé on les padres tout voilà parce que on va outer déjà beta 3 arènes ezaki déjà ba date pro eza ba salle mythique soit l'obé plus minta date ça il faut monter beta na salle mythique vous comprendre il y a on a l'obé ba date wana et tant à l'obé yango et banel le roi aventure et à un moment donné et les padres qui posent la date la date le 20 le 21 avril à Adidas Arena et tout le monde a musée qui dit ça date Adidas vous comprendre donc ils allaient le roi moi aventure mon mais sinon ils sont en plaire nango et je en plaire nango et ils ont Michel Belé tout le monde les lo maestro Fabregas va date le 31 août dans Casino de Paris tout le monde va Patrick Beckham l'œil du maître à cette date na EP le 29 juin na Suisse na Apta Genève et tout le monde peut koulu toaser quoi pas date na le 1er juin à Adidas Arena mais azane peut clair abi a tricher na Ferrego là maro tricher Ferrego là na ba matière tout est pour na l'année mission va tout na c'est au bengisa ndego no profiter comme invité na ndule na là-bas tellement na tricher déjà faire na Adidas Arena na autre tricher sous c'était na bengisa Kofi pour faire bengisa de Kofi. Donc place wana bolimbisa ngabo souffrir atane lo mwa bongo na la neve kuluta lo belo mwa bongo et c'est que c'est un peu na réagi mais sinon ba félicitations na bato ba tse ba date et bina filé pas tse date na ye a beta na Portugal si je me trompe pas a beta na Portugal malgré na retenir na date on te mais na bika beta na Portugal et c'est déjà bon hein? C'est déjà bon ça déjà bien ça date ça nous pas en plaire et puis et en pays ils ont que ça musique na biso na bar na ngwe là ki o lelo to mona ba ivoirien ba malien ba nigérien ba homo beta ko le gata msu biso bango ba na se pe na ndombolo na biso ba bina ka ndombolo na ba bar na ba boîte na bango vous comprendre et après oyo mona sous que rumba congolaise et koti pena na patrimoine national vous comprendre donc photo valoriser pel sur rumba na biso wana donc photo zong sa musique na biso likolo et tout c'est la paix déjà pour bande ko namso ba combattant bazo calé biso suscité déjà na miki lango ko beta bande ko bafongola bango mitema lelo boye bandula ngo ezongi nango to mi na biso beta et eso ça déjà bien donc affaire ça date pour ngai eza pena bien ils ont en plaire nango voilà ouais ils ont en plaire nango RAF 4 lelo to bandana na actualité Félix Choisé quoi ou déjà à un concert il y a Mounene déjà oazo préparé déjà ko beta il y a Adidas Arena tout le monde bisonio surtout en wa na ba réseaux sociaux même aussi na ba télé locale na biso awa total biso tout le monde Félix Choisé ko a lancé qui plutôt appel mongo ezalaki na C malgré ezalaki sur voix même na TV ou na nine mais ezalaki na C que par rapport que il y a ba musicien ya kala bango nyonso bazonga to mona ki Josidien na lobaki condition kaka senga pardon ozonga apese ka condition de moko senga pardon zonga to moni pe bata facile ba Josidien na senga kinaye akei azongi abandaki na bango préparation aussi ba Jesak Tipoi ba boyaki na bango ba set and play ba boy ba milimo ba boy mais asali mélange naba oyo awa naba oyo poto pe bazaki pe na préparation subitement to moni départ naie naba musicien to moni na 5 personnes les restes tout batikal to ebité ngaki zala di ya ko simbisa bango touche malgré ko tikala na bango to ebina mte lobby pe to lobby kuneza mukolo to yo kaka balandi mais to ebité zaki voix ya ko simbisa bango touche ou comment et moni le lobo ngana oyo de amutema passe ngana oyo amutema passe parce que biso e ba mission na kala ba to esprit vous comprendre la mission ba to esprit et après comme on a déjà que natif ya changu azala sans esprit toi za yuma eza mambo ngai ko kamusanga en fait ko lekelanga mona sepela na fils la sei chef d'orchestre Beckham et aloba ke ngana za mwana changu na roza yuma te ngana bota mana parler na vanda na lopango ezanga clôture
lopango apolele déjà donc aomona mambutu ezoleka nande bana mike baleka na nzela baofinga babétise sera na ye pas à mwana muke donc ezokota beesprit mo boye ozo comprendre donc kale déjà parce que eza pasi komona mutu lokwa Jos Diena asala mambo asalaki wana ozo comprendre eza mapasi parce que nayebi ke aza changu ozo comprendre et babiloko boye eza batouche et soto zongisko na sima na opesa je sais que tu peux raison ndeni lisusu maintenant so episode na opesa je sais que tu peux raison parce que tant balansaki appel wana ke no baya ozonga babanda répéter bakende obeta concert na Didas Arena je sais kaboyaka ngo totalement et c'est la même chose que non et arrêtez avec tes bêtises là sozana ba bêtises to ba conneries na wana luka batuni nyosa ngona bango koyaka na ba TV to ba non na bengi yo je sais qu'il faut zonga parler na yo banini faut zonga wa ngane ya na bino non je sais kaboyaka ngo vous comprendre à mon avis déjà musique à comprendre que il au moins mabe et roleka tala sko le lobo na ba niveau ya ba Jos Diena oye bo répéter pe bo l'équipe émission et tout voilà après ba bimisi ba visa pour ba mema ba petit pour ba o ba ki on a ba petit na vous comprendre les clips mon ça va ba petit Jos vous comprendre ba Champs-Élysées ba petit Jos vous comprendre na kulutu na bango na musique et puis ça kulutu na bango na âge et n'enga ba respect ba culture jamais na voyage mo quelconque Jos Sagotikala pour ba ndeko na ba voyager vous comprenez et donc ça déjà touché ba simbisi bango et je sais que tu peux sur pas avant y a bimi grand esprit grand noko grand mayas pour la ap na ga maman Mbilia a rebeta ba Zénith na ye ouais maman Mbilia belle pas ça déjà na préparation on a vraiment vouloir pas ezali mais sinon bah peine à studio bah ça générique moi je sais que tu boire que les génériques ce qui prouve déjà que maman Mbilia a okende na je sais que tu peux Zénith de Paris vous comprenez talasko chance to avantage je sais gazui akutane na maman boy o esali que abimisi talent na ye koyeba na ye ko boaka koyeba na ye musique nde sala ke ba mema ezate ke ba récompenser yo ke olelaki et après ko lelango ta la récompense en ba foot sous ba beto lisu maman na désert vous comprendre et le ça meli Jos Diena wana puis bande ko na mususu en tout cas baza bato ba moni bato ba benga baluli ba balula ka baza bato ba impression ba blo mo ande ngwana vous comprendre mais surtout qui peut encore plus loin Adidas Arena ngo déjà comme chez annulé vous comprendre comme chez babaki concert ezali beta concert balobaki ezali so annulé te bazong ça qui kozong ça concert ou pas na la peine précision te menga na yebi ke ngai na mayele na ngai na yebi ke concert fait annulé parce que Adidas Arena c'est une salle mythique déjà et munele na salle mythique na ye soit au bêtis ça yo concert ou événement moeza pour l'annuler te pour la confirmer il faut au les cas 50% y a vente à billets déjà pour concert na ba septembre à maintenir vous comprenez mais si je me trompe pas jusqu'à présent Koulou tu n'as pas quoi alors 6% y a vente à billets 6% y a vente à billets talano bien peut-être internet aussi on a celle iPhone connexion pe na kanga te na kota la net air tout eza boulot na maîtrise à mambo nga vie na nga momeleka na internet 6% pour le moment ve na biso waze kwa na 6% ya vente à billets vous comprenez so qui déjà azana 6% vente à billets Adidas Arena ils en a ba 9000 places si je me trompe pas ils en a ba 9000 places so yo ti siko dans 6% vente à billets so to sali calcul il y a 6% il y a 9000 places to onanger na ba 60 70 ou 80 billets vendus. Vous comprenez? Est-ce que yango te ko kozala pe suksi o isali ke a memane 5 personnes
parce que yé moka joué bah que les concerts peut-être que ça la vraiment non oyebi mundele ah nzambe mundele pesa mutu visa na loengete mundele tala mamnini oyo boke ko sala zo comprendre mundele tala pena nini boke sala projet za nini likanisi za nini boye na dossier na no mobimba abandi traiter yango après apesa mino ba visa sope moni tamsu apesi bango 5 visa ne ba kewana eza tamsu par rapport à 6% avant ta billet mundela yebine kage concert yango eza nango te boza ta moi si visa au beta tour comprendre ba ke ba moni na bango pas Didas Arena et tout voilà mais eza nango pe mon message na ve na biso yebit ya message bongo auta beta so stade de martyrs bato bazala na bango te abeti na ye kaka abi aye ko pesa bato spectacle donc na mwanda mwa bato oyo akutana bango na Didas Arena soki ya concert eza apesa bango ka spectacle na message au pesa mais sinon azas ko courager veut on a courager pour aozaka siko na mwanda mwa bato wana siko VIP ezate po to yebi na C ezalaka place VIP likolo to yebi ke za ba place normale mais place où eza classe VIP to yebi za na C. Donc c'est que billet au muta sombi par exemple ceux qui billet na 5 € to na 10 €, VIP les musu na 50 €. Donc même mutu ya 10 billets ya billet ya 10 €, ana droit ya na VIP parce que la place est dans le vide. Mais sinon sécurité aux ala, nabi que sécurité aux ala et sécurité à salona ba on est ba pesa la place non. Tant on va présenter billet na yo, va tali soit billet normal. Bato na place normale tant on présenter billet na yo batali soit na VIP bato na VIP donc na bi billet déjà et rosala vous comprendre et sécurité za la pour va diriger bat na banengo mais so pas moni ga sacrifier na ngwa tene ba tutu ka na VIP ye kaka so pas tane ba tutu na normal mais sinon na bi ga peut des spectacle bien spectacle peut saner bien ye ala na problème te à ça la plein à ça non spectacle pena bato bazana bango spectacle bien ba se perd na bango c'est que tokota na VIP neka tokota na stade de Martyrs mais lelo soki to joui na li solo ya ba concert ou ya ba date nengezo marché mais pourquoi tout le monde a jugé concert ya Moïse Mbi et c'est comme si on dirait concert moko ezalaki na sous forme moko ndeti ya mabe ou comment na ebité yo concert wana ozomona ngo comment ozojuger yango déjà concert à Moïse Mbi et na ka babengaki la réserve de l'Éternel aza moto na Nzambe na la pena na moyen ko ta terrain makasi vraiment te mais sinon na yebi eza musique na Samboka una kenda théâtre akenda oyemba ah ouais donc tellement je fais partie de la musique photo lobelango et côté musique aimba bien bato ba sepelaki bato ba se retrouvaki sauf que bato azoloba ke Saint-Esprit kitaki te bato bazali na besoin molimo mo santo kita savez ah ouais savez bato wala babongo poani ndenge biso to tangela même na ba chik tant banoza ba cours religion et après tant to kepe sous dans l'église pour nga chrétien catholique tant to kena ba église to bandi ba malongi ti to kula ba nini to sai ba qui servant on nous disait déjà chanter c'est prier 2 fois. Vous savez, chanter c'est prier 2 fois. Donc tant déjà il faudrait Saint-Esprit qui t'a va sentir pendant hier mon lit mon sang à côté bat et le roman étrange et côté c'est ça le Saint-Esprit parce que va se retrouver dans côté va yoka qui en côté va sentir qui en côté vous comprenez va sentir qui en côté va se retrouver dans côté et bazolo bela pe sous plus ming entrer na ish OK voilà c'est ça wana penane maman na likamu bazolo bela plus ming entrer na e moni musique yake na beta tout dans la musique mi balé obiso ba congolais tout ça musique ya mokili obiso to salara na musique ya nzambe voilà musique ya mokili na nzambe ko kanate déjà vous mona tellement il y a za muta musique ya nzambe fa kota na bonzambe dans bato ba ba entrer na ye ezaki ya bonzambe te entrer na ye za le roi ya biso bato mokili. Il y avait des signes qui se faisaient, le roi, ange, bougie et tout, mais ce n'était pas ange bien. Pour tous, on a ange belé.
toza na ba ange ya bien na ba ange ya bien te ozo comprendre baza eza biblique place bato bano déplorer ezalaki entré na ye mais sinon nga na part na nga na komona ngo loko eza spectacle oyo akanaki apesa bato et soki eza na bato mosusu baza na bamisu 4 bamisu 5 batrouvaki yango na ndenge mosusu ça c'est leur problème mais nga mpo na nga le concert a été bel et bien joué et côté plein déjà carré atie kutu na bamisien typique en défi voilà vous comprenez surtout na point wana atie pena na bamisien oyo tobenga bamisien mokili na défi po so tali déjà même kulutu waze kwa so tozongi pa na asala plein bongo te so tozongi pa héritier Watanabe asala plein bongo te vous comprenez donc soki azali na musique na bisa mokili sikoyo tonga totie baramona bafali bafere bajibe bawera vous comprendre par rapport ya plein oyo asalaki voilà ouais lelo tozonga na systématique à faire tchadat lelo bato ebele balobaki yango ke non bina filé ça fait baton ebele atiaka dati te abetaka te makambo mpena nini eyebanaka te lelo bina filé atie date na date yango malgré eza nanu confirmé ya nini te mais déjà baprésente biso déjà salle oyo bientôt je ne sais pas soki déjà batiaki déjà date peut-être moi nini oublie ya date yango mais Patrick Bekam mpe bakoti baza déjà na badate na bango batiaki déjà liboso Dani Fabregas ntango tali na banini wana affaire tia date côté ope balobi côté na bato na nzambe mpe baolala te badate Moïse Mbi atiaki date abeti le pasteur Mike Kalambai ye pa ute kotia date abeti naza si omonaki concert na ye nakotala concert na ye ozomoni concert yango koma eske a réussir na concert na ye ya Zénith a réussir na concert na ye ya Zénith po toyoki ke bakaboli rideau bakataki kaboli nini salle na 3 parties toyebi te eske ekoki kozala ndenge kaka bayi mokili ndenge balobaka kaka po bato bazalaki présent sur place nde bazopesa biso vraiment bainformation. Concert ya Mike Kalambai, le frère Mike Kalambai, na profité na PCP Bambote, ye pas am Nzambe. Na lingana nu structure na bango to plan na bango na basala majab. Na lingana fort. Sinon na landa ngo penda, na do matan landa ngo. Et à des fois personne na landa ngo et fortifier nga to pesa nga force mususu. Pesa nga force mususu po et même nga pe na ba dimensionnement mususu ya mambo nga mona yebi. Sinon j'ai un petit là ya mobali boye o venanga tahama kalinga minga tsake na ba statif o petona so azo yemba na ebisio tika petona eboyemba en tout cas ayebi oyemba za pina ne Laurent Katz na ye. Et concert wana ya Zénith de Paris na matière ya plein c'est bon. Sauf quand on a dans la maîtrise, katagi rideau, tu vas katagi rideau. On a dans la maîtrise, mais la matière à plein de gens là qui c'est bon, c'est une personne à féliciter. Et côté Kohemba déjà, on a cop na bango de ratarate. On a cop na bango ratarate. Mais sinon, na mon yango la question réponse mo besoin comprendre. Et moi Zimbi a petit koto na stade. Mike Kalambai a nyati mbamo kuna Zénith. Koto yebite eske Mike Kalambai za ba mituna to mituna eske kotondi sa stade des martyrs. Sikoyo mama na likamwela linde wana po Moïse Mbi place à tikeli bar na martyr wana papeza mabe vous comprendre on a na matière ya plein vous comprendre place à tikeli bar wana papa eza likolo po muto atikaki bar atikaki ona se nayebi ya mtoto atika ngo za kulutu waze kwa atikaki ona se ye amatisi yango place à tiango wana eza très dangereux na bango bat basala la musique ya Nzambe. Donc après il faut aller bien. Faut préparer na mabondeli. Il faut aller à peine bien. Wana na zolo bamna ba pembe. Il faut aller bien parce que Joanna a salagi plein. Ça il faut qu'on se le dise.
asalaki vraiment plein au bato tout bamoni abetina ndule na ye peu importe mambo bato baoloba donc et le monde on a pasteur Mike Kalambay, il doit prendre les stratégies na ba stratégie à marketing pour réussir dans stade na ye et ngana olinga concurrence na bango za loyal parce qu'ils sont déjà loyal vous comprendre et ça la paie bien que moni koto Moïse Mbi abeti koto Mike Kalambay abeti ba comment le roi Falina Ferré ya musique nzambe vous comprendre ndeto mon appelle le loboye mais comme tu date koto yo bina fila tu date koto au moins maman de kenara donc Maestro Fabregas a été casino de Paris what appelle dans bon à luka date what a déjà le 18 hein le 18 na Salon Congo na Grand Hôtel le 8 voilà le 8 juin ouais wana eza date na ça kasi yo déjà what a rappelé mutatembe wana mutatembe papa toloba mamuna bosolo ça date so tolobela ya libanda eza bon peu importe libanda mais faut dans la salle mythique moni ça date oyo pena 20 jours alobaki ça date eza pena qu'il faut ko beta na salle mythique concert à Wata le 8 juin na yena ngo boma promotion na ngote ta kutu yo ebe date obel le 18 mais nga abi le 8 juin donc a présenter album na Chemin de la gloire mais sinon tozo lobela date ya ba salle mythique et puis libanda ya mboka vous comprendre parce qu'on a une rivalité en comment Bekam Binafile Fali Ferré Fabregas Wata donc des Fabregas a cette date à 31 août casino de Paris Wata peut faire que la date mo libanda donc ba makambo yo cha date et comment ça lo kwa ndeti bando bosa na bambiaka lokola ba ranson tchaka lisusu date te ba jibempia na ba tchaka lisusu date te ba Koffi Olomide date ezate tu éviter donc ba date ezo qui mais pas ba vieux wana et kitika pas ba petit donc ezo laksa que musique ya ba vieux comme aussi la toningini te bakulutu wana bango bazana ba na kacha mambo te déjà mutu loko wa jibe auto mis album na e balle de match na yo ki ba éclaté te yango na zo commat ye kutunda vani bongo na na calcul te ke éclaté to éclaté te kuna kutu yaza na été azwa déjà wa banda luka na musique azane kuna te est-ce que na mis album balle de match boy na nzimite ke bina da masala ta ba 5 émissions na nzimite or so talisko hérité watanabe auto mis album na it so talbe émission era o comme pas na ba 50 40 60 émissions pour nini azo promouvoir album na ekende donc azana mambo ye fa prouver na mboka oyo hérité watanabe pona na sali mambo ba kulutu wana ba salite mais ba jibe azasu na mambo prouver te album e bimi ale zulema que no sa promotion nzembo na yo moko luka neni nzembo no beta ya vani na kanyima boko il y a déjà binadam vous comprenez et ça le roi ba Weranson atati morote bima au fonctionne te papa au fonctionne mamuni na sali de tout a ko sa na musique na biso bimisi ba na ba Ferré bazana ba Fabregas bazana le lope ba Zuisu ba Koko ba Bekam bazana ba Binafile ba Ibrator vous comprenez bazali suna mambo prouver te ciao ta banzembo wana banzembo ne album ne bimi ale ba mise bomo ke sa ba promotion na bino a role ka mo émission mo mi balé misatu pour na la ça va tout ka na uto bim album après on a nie. Toi tu penses que Jibeto Wera Soufarato Koffi Olomide ça déjà dans les bons papa bakotika na bon peu musique et na musique a fourmi batika na bon peu d'andole non c'est sko comme le rwandeti to kendaka malembe ti tellement ezalaka passion na bango je comprends ils appellent loko ezalaka kati na bango fo ebima po etola nzambe bakanga ngo te je comprends ba bana ba wera boye mbate metala mambasala na mboko je comprends ba jibeta la mambasala tala ba Koffi mambasala tellement za yelo za kati bango fo bima etola nzambe ba etufa ngote donc nzamba sala kake bakota na domaine na nzambe wana ba benga ngo domaine na nzambe donc nde ba bima déjà bongo sila nango bango atako mi mukolo neni so tele micro ba hoyemba yango sko mambasa lelo siko ndeti so itozui presque l'album ya ba grand frère nyon surtout ya musique ba icône ya musique na biso ba album na bango mingi ezo simba lisusu te ningi za kili boso surtout Koffi Olomide ya ute ko bimisawa mais suite ezate
toujours JB Mpiana bande de match to bimawa suite ezate toujours le sous awa wera elibiso le sous vous ya moroto vous ya déjà ya moroto donc beta to éviter est-ce que album ya wera sonné ko simba pour auta qui peut ko rater awa mais to éviter est-ce que ko simba ko simba to ko simba te et là ba travail en ça là là par rapport à votre travail à sala net so tali album ya JB Mpiana nga yebi nyanga nzemba zulema oyebite na yebi nzemba zulema na yoka yebi ya zulema na yebi nzemba zulema na ko banda obuka lokuta te banzemba musu na yebi nyanga te na yebi nzemba ya zulema comprendre ebe taper dans un succès ya zuzu na pese ba moto vous comprendre na yebi nzemba elda na yebi ngo na yokango na lingango pe et banze mo msusu ne putain msusu na habité mais générique ya balle de match na yebango na bina ngo na boîte OK vous comprendre banze mo ko fa bimisa un album né légende non si je me trompe pas na moi 2 3 nzembo pe na yebi vous mona moro te petango ebima to yambara o ya bien o pe to sepel nango to yoki kap o pe to sepel nango te wana yebi bulo o bango ba wasala so pe nyote za bien so nyote agana ba titre oh mais na bi wera na ba titre moko non ve wana la bena stratégie la muta stratégie moi lo ba bi biso de botama na show biso da show yoka ba titre apesi tout se paye ici bas wana sko combat générique de la forêt donc combat album moroti donc combat générique tout se paye ici donc mutu moko akakana bilo moko neti en tout cas wera son to peso ba mbote place aux ali donc kokobar na biso père ba fabricage mobala bato asi de jima pata bekam kokobar na yebi kaka po masola ba kokobar pe indaga ne ni mno ba fali mwana wana mamkofalo ba fali mwana nga ma pianga kokote mais to moni pa mbasi abimi oui bien sûr bon la question ngo vraiment na Isaac vraiment raté bato baganga ki mingi pona mbasi awa pona fali plutôt fali abimisaka ba kokote fali boyena boy fali abotaka te fali azaye combat donc fali makambo bele lelo fali a se foxer a kozwa zemi aboti mwana lelo ambasi ye wana malgré nini chanson abeti ezo patete parce que place ezo boma siko makambo yango wana chanson abeti ezo patete yo na yebola muto kotaka boîte olandaka donc ozala tout moment na net chanson ya mbasi oso yoki yango déjà ezala na ba couloir kimbuta ezala ta na ba victoire ezala na ba capella est-ce que so yoki yango c'est le cotro comment titre le cotro c'est une belle chanson mais sinon ebetandete c'est vraiment une très belle chanson na olanda ngonga mona YouTube kobeta moni kobeta na biso lele koma nini e komo ke boîte oyi bena ke DJ beti nzembo wana tokolo ba wana tokolo ba papa boti mwana kisimbi te on a nenga mabete tozo solo la papa boti mwana kisimbi kapete matin nenga mabete te problème là nini omoni ko banda carrière solo il a un peu compliqué déjà bandele là compliqué et tant ozo bima luko bima bien so raté départ na yo il a un peu compliqué tu vois et na matière à ba vie j'ai monnaie comme déjà ba 100 cas. OK. Ils ont déjà ba 100 cas on dit na télé internet semaine passée. Déjà ba 100 ans. Donc etambola nango bien. Ucho bima nango pas fali. Etambola nango bien. Wana ngana rolo na ba cas déjà na ninga ba vie et que déjà na ba 100 cas et après moni toyoka bat musu alobela ba matière ya ba vie ngana sali 1 million de vie. Mais so talinze mango boye mangobo je comprends donc quand on a goûté comment on a quand pas les vire tu es bien tout biso tu es bien ndekenda donc tu les vire farine vimbi bat balien na omikate je comprends on tu es bien bisango mais sinon il y a pende ça est vrai et que nango bien a déjà na 100k mais nzembo zo betate on a fait la vérité nzembo betate pour na ba bar na ba boîte na yo ki ngona nte mais sinon il doit aussi faire la promotion mais après abimis un single wana pona relaxana batu keno na ye pe na nanga mais na yo kilo kwa na maxi single to album mo fasala comme ça tu la réalisation album wana de te comprendre qui est Ambassi Bourgeois et puis qu'est-ce qu'il nous a donné
voyez wande toyeba nini ya juger mais omoni nga lelo omona zone na bandele na lobaki départ nde muto esalaka muto akende bien moni ba Beckham ntango abimaka abetaka c'est le moment wana ezaka risque na ye ya vie soit rataka c'est le moment wana elingaka kitsa ye tu moni amata lelo boa comme na ba date lelo boa zo ke ba mikili bani c'est grâce d'abord ya c'est le moment vous comprenez du fait que Congolais to fanatique à la bonne musique a fongola ki matoi ayoki azo mbani tango nazo bondela yo zo boya c'est muta comprendre na pena message wa pesi et puis ezaki na clip ya bien bat ba yambia ngo kitoko ndo moni et pesa e départ ya bien wana oza comme conseil na pesa ndeko na ngamba si bonjour soka ko bimisela biso le sous-titre moko avant bimisa album aluka bimisation nzembo ya bien eleka lokotro comprendre ele kanze moi Michel Liboso et au salaire que azwa couleur bien akende et kobima pe bongo Babylon fait la raté tom soza bénédiction perte c'est déjà compliqué là je ne maîtrise pas le terrain na matière na yebi quand même ya Beckham po biso nyo soto mona ba vidéo Fabrice a sali vidéo de bénédiction mon fils vas-y va faire ta carrière sinon tu n'as pas sauté à la fenêtre tu es mon fils et à chaque fois tu vas voir les complications et tout, tu reviens chez moi. Tu vois? Il a qui bénédiction, mon père, mais sinon, c'est le contraire avec Ambassi. Avec Ambassi, on n'a pas vu une vidéo comme ça. Ambassi avec Fali, arrive ça Fali que non, papa on a accueilli et puis Fali a passé bénédiction. Est-ce que Fali va passer bénédiction te place à Outa, tous à la claire, tout la vérité. Quand même, départ il a Fali, qu'on fait tikala qu'on passe sa bénédiction te. Si bisono tozalaka surpris ya komona mbala moko droit chemin bimi mais sikoyo ambassi yo za sir Fali akoko pesa ambassi bénédiction kaka boye dans les vides kaka boye baboti aboti mwana Fali aboti non mwana lana na point wana toko féliciter nanu malgré faire rigolo la paix mwana na ye moko abotaka nani Shikito kuta yeba na ratida aboti mwana bungi Wana tous à la claire quand même. Faire à bota pe, faire à bota mwana bunga. Et bana te place à Shikito na aurait le roi là studio, a préparé pe ba mamnaé, mais sinon a appelé déjà invité à Maestro Fabrice na Casino de Paris. A raisonner hein. Maestro a même Casino de Paris déjà et c'est déjà bon. Moni passe au lobby que Fali azora bénédiction ya Kofi Olomidete. Kozo bénédiction te ya ngonde te pexi ko ça peut musique bien. Normalement. Au cause de bénédiction te mais on longwe na droit chemin. OK. Vous voyez, on longwe na droit chemin, on longwe na ndenga bien. Ne ba Fali ba longwa. On longwe te, on longwe de Fali longwa kana droit chemin normal. Ale kana TVT ya finga quadra. Si le lot. Abetage massa cité ni. Vous comprendre. Félicitations à vraiment. Ils a le roi ba bina filete. Bina fila longwaka. Alors on n'est pas bien à droit chemin et après à comment tirer père mais bon, voilà et pas ambassadeur dans des morts soit longwe na etom sous na droit chemin ramener pe rosa na polele soit longwe na droit chemin te ka longwe na ndenge mo ya complication des fois et ça la nini oyo salara ke musicien ko longwa et pas ya vie na ye ou patron na ye directement ko faire face na ye ko finga ezalaka non dit à quoi nan yo oza muto ozalaka beaucoup plus pemé na ba musicien oza pe muto yebi mo ba réalité ya bango pe ba départ mususu pe o sala maka yo yebi ezalaka nini dit à quoi Babylon mususu ezalaka succès hein on succès ya na mamu na succès ya na mamu belé et non c'est pela mikolo na ndeko nanga et Ramsès grand esprit Grand Noko na pêché ba moto skaza liso Hollande biso na c'est peine mikolo et na okaki osala live na imona na TikTok abi moni succès ngana zana mambo ngana na ngoso na pêché yango roza pesida vous comprenez donc nazana il est beau il sait parler il est intelligent azape na moi vous comprenez moi je suis compésa fafo ezali ana mwelo aza mwelo ko ngana mona kamena ngana pe na kutana te mais façon parler na ye mwelo ko ezala papa te mais est-ce qu'on a bien tango ke de boîte au péter ba champagne c'est que mwelo ko eza
le cotro ezali hier mo va potana na Denis Les c'est que Denis Les pas on comprend non c'est pe nae biloko alobaki on a bi son apesi yo ngai lelo boye oza pe basida po mona banzele bandolano banzele bando komela yo batala émission na mo ba komeli yo banzele bando mbrio moi to pesa ba numéro donc azo yé bandenga gérer succès nae ya on a zone passe aux alliés moni ba mission sur la longwe apa como finga leader nae mususu za rapé succès tom susu orchestre zalaki alaki na succès makasité par rapport à ndenga sali carrière solo comme yemoko na orchestre aux anon na succès mais succès ezala na monopole mo na leader na leader oza plus que yo je comprends parce que tant yo pas comme leader o comme na ba succès mombo so succès on a so gérant bien te ezo mutu au moment où le roi yoko kanimba mon leader na yo au bosan ke yim ta saila go ba bien bosan ke yim ta l'acteur ba mamwebele je comprends mon souper la tant on va ni boepo ba leader ba mela pe ba Michel Balar photo lo ba vérité ça pende beli so to bito tanga to tanga mela ba Michel Balar bo beti pe nous les vidéos bo zui pe lo côté ba noko pe ba baluki ba timinza ba no kende na kanda na keto na konyonga tuna mutema. Vous comprenez? So tant comme leader, yo mon pour moi ça va contrat non moi sinon na ah donner to beta chez Tembana leader na biso azwande 2000 balles. Azwande 3000 balles, azwande 4000, azwande 5000 balles. Ah donc tu as 5000 balles bongo, biso to si pendule to bomi banzo to na biso mais to rien. Vous comprenez? Parce que y pas qu'à signer contrat avec 5000 voilà. Parce que azongela ah you va no sa biso bo neni you va no ba 5000 balles yo biso to accompagner mais to liate. Vous comprenez? Il y a un peu ça là, il y a toi comme révolté, toi tomboka. Comprendre? Et après, ma moupé à Bakal, ma moupé, sous d'éducation à botem dans la famille. Qu'il y ait nada boata pour collaborer nene souga souga bobé ban. Michel souga bon au mon abatombo la leader. Donc en toute sa ligne collaboration nene souga souga bobé ban. Donc il y a bébana en écart na bat. Vous comprenez? Bazali pe ba leader bongo bazo ba tombokela ba ex patron na bango baza. Vous comprenez? Donc succès et aux arabiso mututé. Faut que ba nenga gérera ba succès na biso. So succès comme aux mutu au moins alo ba wando publier mu tax au moins ba mambo belebele bima. Donc c'est ça on a oyeba na matière on eza mambo succès succès peut-être les aux pe ba mutu bongo. Ok, Rafka très to comme vraiment na suka émission na biso et pour na mot de la fin pour na surtout pour na date ya bino concert na bino déjà comment vous préparer et beaucoup na étape ni déjà pour na concert ya biso ya Patrick Beckham le du maître et ma préparation na déjà bandaki parce que yemo pas daki libanda azonga yi déjà si on est tous ça pendant la répétition donc tout le monde répétait moi trop parce qu'il y a photo quand on spectacle là tout est ça va être Mikili au bipega Genève wana na Suisse ba concert et beta moi trotté beta moi trotté et ba congolais ba rappelé na mwanzala ya musique à Congo et beka moya wana pas s'appelle ça bon mais quant à moi concert wana on a besoin analyser on a ndenge mususu na mona vision mon boy oyo ba tu comprendre on ante mais sinon vision wana ndé na lo basiko ba tu ba comprendre c'est vraiment un grand événement au ba pas flou ba comprendre jusqu'à présent et tant 20 jours avec sa date biso tout ebi que Israël est padre Israël non ba Beckham ça il faut qu'on se le dise tu dis que Israël n'a pas les padres parce que Beckham a défié Batu aïe a accepté date et lequel est Batu et ma moto va dans le date c'est dans un coup tu yote Beckham maintenant ni yo pote date oh ba kulu tu ne peut belé ba chete est-ce que Didier Lacoste a date na Mikil est-ce que Héritier Watanabe a date na Mikil est-ce que Robino Mundi boit cette date na Mikili na so la pembe normalement mais bien congolais aroma on changer ma cam so mutalo ba vérité et on no wa zo finga zo comprendre na so la ka pembe za kutuma muteke yo na finga mutu na so tali bato wana tout ba cette date na Mikili te
Mais Beckham a cette date le 29 juin en bête en Suisse. Et ce qu'il faut comprendre, il y a une vision, c'est le commencement de la 6e génération. Ok. Si. C'est le commencement de la 6e génération, papa. Et là, il faut retenir. Date ya Beckham, et ça commencement de la 6e génération. Parce que banda ma musique na biso banda ti lelo ozala ka na 5e génération. Bako soku tutegena fali na faire 5e génération, ba Fabregas na ba héritier 6e génération. Non. Na fali na faire 5e génération. Na héritier na Fabregas 5e génération. Prévenez que Ferrego là a betina ba héritier la maison mère. Vous comprendre. Ferrego la betina ba Fabregas la maison mère. Faire héritier a betina bon tout ça analyse. Faire a betina héritier la maison mère. Héritier a betina Fabregas la maison mère. Ils sont tous de la même génération. Vous voyez? 5e génération ba ngoana. Ba Robino tout dans la 5e génération parce que betina héritier. Comprendre? Héritier abeta qui na ba Touana, abeta ina ba Lacoste, abeta ina ba Alias. Vous comprenez? Dans la 5e génération, na ba Jackie bango tout. Ils sont de la 5e génération, Fali, Ferré, Héritier, Fabregas, Robino, Deplique. Ils sont de la 5e génération. Et 6e génération, yo banda, na ba Beckham, ba Ibrator, ba Binafile, ba Materazzi et tout ça qui est sous plus loin, tout le monde, Gezmawete, nani, Inosbi. Peu importe, on va faire la musique, on va faire la urbaine. Mais ils sont tous de la 6e génération. Et c'est le début de la 6e génération le 29 juin. Passation à pouvoir et Salama le 15 juin à Genève. Il faut voir plus loin, papa. Beckham en bête le 29 juin à Genève. Ferré à Robert le 15 juin à Genève. Pour le moment, c'est lui qui gère la 5e génération, c'est Ferré. Mais nous sommes offerts à ça la sécurité. Soit lobby boé, il faut salam. Soit lobby boé, il faut salam. Si tu es dans un temps, il faut qu'on se le dise, papa. À un moment donné, c'est Fali qui gérait la 5e génération. Mais pour le moment, c'est Ferré qui a les bâtons de la 5e génération. Et c'est lui qui va donner le pouvoir à Beckham le 29. Ferré, vous allez l'inviter? Non. Vous comprenez bien? Ferré a le 15 juin en Suisse. Beckham a le 29 juin en Suisse, même pays. Peu importe, différence, ça va salle. Donc, concert le 15 juin, il y a Ferré. Il a pouvoir à Tiki la Beckham. À Betty, après qu'on a eu pouvoir à Tiki. Beckham a le 29 juin, a eu pouvoir à on a mis ça là. Donc, dans le roi Ferrego là, Azoya a sa Beckham pouvoir, va prêter serment à payer pouvoir. Et passation de pouvoir et Salami a payer pouvoir le 15 juin. Allez, le 29 juin, Beckham a prêté serment. Et parce que vous comprenez que Beckham a numéro 1 de la génération. Donc, à cause de numéro 1 de la 6e génération, à partir du 29 juin, des commencements de la 6e génération est banni. Il y a un gars qui a likanisi oyo. Na ipsaki Beckham boy. Pour protéger la 6e génération et pour protéger notre clan village. Parce que biso to ba villageois. To bimi na Villanova. Na ipsaki pour protéger Villanova na biso. Tu dois inviter tes frères villageois. Na ipsaki ya. Au monde place yo mo memanga. Wana opesi likanisi opesi idée ya bien yebisanga tozala clair Ibrator akoya non même pas akoya mais ako accepter na invitation
kosimba na maboko. Bina filé a quoi accepter nan kosimba invitation na maboko. Mais déjà Bina filé a accepté qui? C'est vrai? Oui, dans l'année qui émission à Sali dans Portugal. Si je ne me trompe pas, place à Beta. À Sali émission à Binon, Patrick Beckham, c'est mon frère. Sinon, après ça, invitation. Malgré toi, le bac on a un licho. Abina qui a un grand mission, on a besoin d'un succès, on a un million de vies, à l'équipe on a battu, à l'équipe on a. À le bac on a licho. C'est parce que à comprendre Beckham te. Comprendre? Beckham a bengi bango na nenga mabete. Il faut te protéger Villanova na biso. Moni lobby. Et ça compliqué to beta masolo ke fali pour pa bimisa nani. Ba otanga ba mbashi. Ferego la bimisa nani. Ba luka bato ba otanga. Hérité watana ba bimisa nani. Bo luka bato bo otanga. Fabregas a bimisa nani. Batanga Beckham yé mon côté. Biso za toza besoin za bon côté. Toyin batanga ke abimisa Beckham, abimisa Bina filé, abimisa Ibratosko. Beckham tu fa benda bande kone wana. Azala na bango na concert na ye, faut inviter bango. Bande konanga boya. Toyemba na bino elongo. Vous comprenez? Et tant ba oyemba elongo, c'est lui le guide de la 6e génération. A présenter bango boni oh Bina filé, notre frère villageois. Après nga yé. Pour photo manosa avec classement 6e génération. Au moni oyo Ibrator, notre frère, il y a village. Après Bina filé, yé. Donc classement il y a 6e génération et Banyo Salam. Qui est le numéro 1, qui est le numéro 2, qui est le numéro 3. Et lobby, tambolu aboya kota ba ambassi, bana ba fali, tambolu aboya kota bana ba ferré, tambolu aboya kota bana ba héritier. Bon, il y a après ba villageois. Et ça le comme village te. Ok. RAF 4 to comme vraiment ce qu'on a fait un peu né. Son que maloba isilité mais faut il y a temps. Na ebi pena maloba isilité. Pena ebi que émission place to 4 là wa, place to bandela. Pour makamba bien irié le quoi ndeti na suka. Donc place to 4 la place to bandela. Et les grands réalisateurs Mike Mulopwe na si garder les bisoka à place na biso wana pour to retourner rayo to suka qui place tel to ningi to bande ko bima loko la deuxième épisode d'émission to ya na loko a bongo et mbote na batu na surtout balandio ou balandaka yo plutôt ou bayebi yo déjà ou vous allez déjà en tout moment na bateau ils a libanda mboka to awa na ebité. Et rapidement, on profiter un peu ça va l'honorable Patika Futiki Yamba et mon papa Sika AFDC et la nouvelle génération de Tchang vous donne confiance honorable mbote na belé puis soyons réalistes réaliser mambo prometaki et on ça la bien et na profiter un peu ça va mbote na Jogono à abattoir. Et abattoir ne tombera jamais. Djogono à maestro. Na profité na pe sabambote na Jean-Chris Nzambambeli. Abattoir toujours ne tombera jamais. Na profité na pe sabambote na Jerry Djerba charge ya Chang. Jerry Djerba Bogos et Mbongo Peza Taï Peza Mbinga Mobali Mambuto Carré. Abattoir ne tombera jamais toujours. Et puis na pe sabambote na les boss Tarmac, le banquier, l'ennemi de la pauvreté. Lui, il est beau, il a l'argent, puis il est intelligent. Les boss Tarmac, le banquier, on a un mentor. Et on a Pessi Bambote, on a Dieudonné Spawn, papa chic depuis Paris. Et puis là, tout ça, on a Dieudonné Spawn, papa chic, na Paris, on a Pessi Bambote Belé. On a Pessi Bambote, on a Mike Visor depuis Luanda. Les boss Mike Visor depuis Luanda, Lissou Likola, Lissou, et puis na Bossanité. Champion gauche na Canada, Mukarana Benzo, code 16, et BBB Baté, Bika Bisso, na Pessi Bambote na 00 Carole de Lista depuis Canada, et a commandé canadien, et Bambote Belé na yo, code 16 toujours, et puis na Pessi Bambote na Christian Mosio. Depuis Canada toujours, code 16, Bambote Belé na yo frère, et puis na Bossanité. Quant à moi, je vous remercie, grand prêtre Martin, et puis na PCP Bambote na Mike Mulopwe,
moto a réalisé film à Jésus donc Naipsio il est sans problème sans matata et le contact dans les plus 243 89 670 61 61 plus 243 89 670 61 des fois Facebook Instagram nangai RAF4 Tulunga officiel et puis TikTok nangai RAF4 Tulunga. Quant à moi je vous remercie. Ok, merci beaucoup RAF4 Nanengo accepté l'invitation à Bisso et merci vraiment à Batignon surtout Bazolanda partout dans le monde vraiment bandimino surtout à Lingomba Yakoba plus merci vraiment partout Bozali donc bon lembate encouragement écrit bon lembate aussi donc na o nyoso bozo mona na ya mabe na ya malamu en tout cas bo supporter talaka kanaza bino bino pe bozawanga et merci vraiment à Jojo Salazako donc mon konja ba marché Angile Jojo Salazako bambote no yangwana merci aussi à Matou on a bien Matou Mona Mokonza Matadi donc bah mbote na vraiment yangwana et merci vraiment à vous tous et bye.